la raté, tout on a la raté, tout bon la raté. C'est tout dans base c'est au théâtre. Yo, nous créer pour mais là le bar partout. D'ailleurs sur ma biso musala ya ngomoni ba bolingo no se kenda amour ça rasu tête comment ko finga na ko ina na ko bomana ko ça na mabe. Ko ça la caméra. Zéro tout petit batangi kenda. Bon, en tout cas, bateau va publier liste, il y en a un limité que bateau va faire sa cotisation. Il y a mon gars qui a liste à me publier. Et ça dit que bateau mauvaise foi, surtout bino bande sur internet. Pour ça la buzz bien, bata la obansa o matsa vu, il faut qu'à reçu liste sur ça les polémiques, pêchant à pessible. Or cotisation tolbaki cotisation est bandé à $10 ti mata. Donc on découvre à peu $20. Tant mieux. Au lieu de couper ça $20, mais n'amour, moi quoi que ça ranate. Au lieu de couper ça $100 millions, mais ça n'a pas besoin de capo. Bah mon oncle a dit, m'as-tu vu? Est-ce que mon oncle n'a pas ça qui 100 millions? La bénédiction de ce monde a été toujours suivie des chagrins. La vraie bénédiction dont la Bible parle, c'est Jérusalem céleste. Couraté en beauté. Lokola mopa ya nyonso amitosaka ye nzela nyonso akende kazalaka na nkasa na ye ngai nazali mopa ya visa nazwa ya transito destination na nga kino mboka lola ye nazali mopa ya visa nazwa ya transito destination na nga kino mboka lola ye. Alobaki atiki biso na mokili kasi tozali baye ya mokili te mwana nzambe alobaki atiki biso na mokili kasi tozali baye ya mokili te visa atikela biso molimo santu ekomema biso kino mboka lola ndeko nga na yo tozali baleki nzela na mokili ya nzambe ipanga nga na yo baleki nzela na mokili ya nzambe nakolanga bisimwa mokili te josale bimboka lelaka yango nzambe abongiseli koyeba simomo ya seko mona tokofanda na kimia. Merci Yesu mboka etonda na oholo mboka lesengo mboka etongama na parata kolela ezalaka ti kaka bisengo ya mokili ezali ya ntango moke bisengo ya mokili ekomema yo kuna na lifelo bato bakomoma mpe koswana mino kasi elosalemi te baninga nalule nakolanda bisengo ya mokili te elaka na nzambe kuna ndeka mofanda nene nini yo esanga nyonso olingi kasi Jerusalem te esanga nzambo kasi Jerusalem te lelo tosepeli po toswi lobi tozangi toleli lelo tosepeli po tobali lobi tokabwani toleli lelo tosepeli po toboti lobi tokofeli toleli kasi Jerusalem te baninga nalule nakolanda bisengo mokili te Jerusalem mboka lelaka na nzambe Pwetenga na biko Pwetenga na biko Mbasete na maboko pona biko Likonga na mopanzi pona biko Yoka Jérusalem mboke tongama na olo pe na palata. L'or n'est rien d'autre que la gloire de Dieu et l'argent symbolise la rédemption ou le pouvoir du rachat. Pasteur Constant Lombe, Docteur Gustave Lomami, tous à la toujours dans les Loubalanzam. Et comme
mema biso kino mboka lolai ndeko ngana yo tozali baleki nzela na mokili ya Nzambe ipanga ngana yo baleki nzela na mokili ya Nzambe Sema mobilité, je salue Bimbo Karelaka. Yango zama bongi seliba eba si bobo ya seko mona tokufana na kimya. Merci Yesu. Mboke tonda na oholo mboka nesero. Mboke tonga mana parata kolele sarakati kaka bisengo. Bisengo ya mokile salia tango moke. Bisengo kile kome yo kuna na lifelo bato bakoma wana peko swana mino kasi elo salemite baninga naluye nakolanda bisewa mokile naluye elakala Nzambe o unandeka mofana nene ninyo esanga nyonso lingi kasi Jerusalem te sanga tambongo kasi Jerusalem te lelo tosepeli po toswi lobi tozangi toleli lelo tosepeli po tobali lobi tokabwani toleli mpo tosala nini mpona mosala ya théâtre toyinalaka te totonganaka te tobomanaka te surtout bana basi babebisi biso théâtre mais nga nalobaka partout nayebi biso babebisi biso mosala yango moni babolingo nyonso ekenda amour ezaka su te tokoma kofingana koyinana kobomana kosala na mabe ozala caméra zera to petit batangi ekende awa tokoyoka landeka so deux personnes batelemi yaka na nsima tia lito tia caméra fongola enregistre bango tokoyoka bazo ti bafandi boka nga bazobenga kuna to ibutu yaka panto naka esani yaka patolukanga alukelanga nini nabenga kuna nalani susu bafandi nalani bazobenga ngai ibutu yaka koto na ide nini nalini na makambo te naboyi nalini na makambo te mona bi travali awa yeb talobi ke amoni bijila kana tobe yanga ibutu yaka mpanzi oyo on a vu ce que basi baboma théâtre bolinga loba te voilà tout merci bon luka ngati officiel na obe boye to bon na yebisa kibino nini ngoli kuna basani ngoli kuna miboy ngala yi bango be voilà kasi no tonga yite bese ba fajoni na tebe so c'est les mambo aboma couple les abeilles na cause to matanga ça biso bazati artiste et musicien par rapport à de soto tangi babaoba basi bakititi babaoba bakiti vraiment mais bien les autres qui peut tala mwana ocho kita te tala mwana ocho kita baoba non donc loué ça nango partout qui rime to tika lobaka ke et pas ba comédien wana na comprendre que beaucoup profiter na sima ba prophète comme ba prophète ba comme comédien kufi ba na prophétie pour voir mes até mais to timbeli cop na bango comme bongo comédien kufi prophétie donc c'est ça mais par rapport à ba liste ego bima boseli comme toza matanga toyeko kotala ndeko na biso azaki cher mpona biso momi korendre dernier hommage nde ezala kaka mpona nga na oloba kaka mais c'est ça condoléance ya famille mobimba famille biologique ya momi liwa eza destin eza mokano ya Nzambe yaka nga alobaka yango diabulu ata atelemi vie maseke so atelemi ata ye mpo baboma moto yango sono Nzambe alobi un mot te ata moto yango atadeya na morgue aotelema obima yaya malamu yaya aza biloba loba te yaya malamu ya biloba loba pe bazalaka biloba loba na ndeni ozolinga oloba ntango tobi yaya malamu naza biloba loba te donc so momi alobi eza mpona conseil tambola bien kolanda oyo ozomona te nyonso ekoleka mibali tu oyo boyebi na théâtre ata mosu ya poto balingami eza balinga mpe biso déjà donc eloko akufela ezala te mais lelo ntango kotala nsima liwa na ye makambo ezobima tellement ebele tandis que ndeko makambo nini oyebi makambo ezobima nayebi te barankine kokee départ bino nde bokotisa bakestion piège na bino botuna so moto atane est ce que place bobanda makambo na bino biso tozalaka bino kane bobandaka mpo place makambo ebandaka so bino bobanda opose bakestion na bino te bomiso na média te ebima te bino kane bobandaka bino ka bozala matumboli kopesa conseil na bandeko nokoloba
toza da mikolo toza mikolo na kata théâtre mineur azate toza da mikolo donc mutu il faut prendre conscience so sala mabe biki no sala mabe conscience te mutu mikolo ti mukolo muso pese tolio tamoni be ya pese nga tolio ende nani mais mo faut da conscience to balela déjà to la da biso nyoso da polémique ezaka na mo kaka bongo eza partout omona mko kufi boa lobi boy bo eza na ndenga mutu mutazana ndenge ne mutazana comportement mutazana éducation na ye pona kolela da batolela ka déjà bomona ndaki eza na ndenga mutu merci beaucoup ko bosa na ngote ana ba musoma mbilo baloba ba musola koza ta kufeli papa bango alela papa soka tie ba moni ekuto eza na mutazana comportement na ye mais bolingo bola artiste comédie belé boyaki na matanga kokodio côté ebela ba comédie ba baki na matanga ya kokote pour tout monde bino belé botondi elo mususu fo ya oyeba génération na génération bato na bato bazande bakangamaka daya koko osota ya koko baza groupe salongo baene ba mikolo tebi ki biso tanto kila matanga ne to kila matanga ma suite ozaluya luya moko boleli boseki botumboli bato mais pas mikolo mona so papa lomba za kuna yo sa deso papa le pa masumo te ma loba mama malinga baza kuna moni ko tebi ke pa ma suzi momi de tout voilà merci beaucoup merci mais on a pas encore bazana ngai bijova mais c'est par rapport à la fondation to kanisa NPPC est-ce que ba on peut contribuer que ba catégorie là to pese ko dila en tout cas je suis pas dispo pour répondre la question wana boluka ba kolo ba nzi boluka via so JP Massamba na fondation boluka papa biso pour masul de blender la PC mbote botuni question na répondre pour ngaku nazana nga botuna mamundi ya mabe botuna mama malamu te question ko zawa question zala présence Teresa na matanga lobby le po bato ba ki baza bena benemi il fallait qu'il ba simba moni ya Teresa nda azaki wana bobi nga azaki wana maintenant azali beaucoup comprendre nga azaki wana azaki te wana simba ya Teresa il kono nga aya na biso baluba bonga mo makilenga otanga wana et puis Teresa aroya so type lelo so azui l'état o essentiel avec le so le était essentiel avec dans lobby d'accord donc to kena ngobongo donc so basimbi yo pe au côté liana na côté makasi osimba Teresa bon ya ki jowana aki penza près le kwa ngana elelo te bato babia ko ya te parce que ba do la tena suzi ba tena ba lokuta pourquoi parce que na film moko ya domination ya suzi bazaki tableau na Teresa na matanga ba Teresa ya suzi ya ki donc bato ba lo bango za bato basila ba succès kala ba succès to mesila bango bakoma ko luka na matanga oyo bani ba bisa ba kombo ya ona sinza merci lelo matanga pe bimi ba bomwa ba émission kateli bo kala bango su wapi bazana ba chaîne na bango tenga za oyanga uwalono ba tourna pe souté de ba diembe ba kunda lelo to tala bango yi bazaki ba suzi yi bo dunda bo bo saka bo eliwa ya suzi bantu interpeller oni interpeller lo tiba bien nzana biso nyonso bonga bena ndeti ngabena okufalanga moyo to ka morgue oyo yesu bando tiko zo baninga no lelo pe ko mitourner le pe za tournanga ya nzana biso nyonso parce que ndotika libende na sa moyo azati et puis mutu moko te na sa moyo aza sembo te to fingaka to lobaka mabeto tongaka to inanaka alors yango na lobi boye bo tiaka boso to ba titre mayo tia mais o kana na mabe ezaka masunu sa moyo ya sa mabe moko te ndeki swanga ona ko loba yango wana mais susi ba to akufi témoignage neza bien est-ce que yo par exemple pour nous yanga mabe yanga pe ati so akufa témoignage mabe et bona zo mutu mabe bonga mutu malamu so mabe nanga mo ba vérité nanga ya bato bisanga mutu mabe donc zo mutu malamu ba vérité te ngai bato ba mona nga mabe ne ba mona nga nana yebi ayebi ngane na zalaka kutu lelo te ya yebi donc voilà OK merci bacha nga so na kufi kutu ba yate boso ba yeba ko beta bango ba comédie ba yate ka ba chroniqueur ba chroniqueuse soko lumiko lobana yebo ba vie wana d'ailleurs kutu ba si ba vida te ba lobana ba vie ba vida ngate onga na vida te nga kala toujours donc c'est ça tout le monde likamo ya liste bimia ba ba liste et comme ko paso matanga so e fu ko sa liste ya bato ba pesa mbongo eloko wana o monte ko ndeti ko bimisa bino mabe et comme so bande bembe ku fu botsa ba mbongo ba ko mo bimisa ba liste ko publier bongo santa ke mbiaka eloko no ko jira ngondo eza ngo sentiment moko te bongo tanga belaki parce que ba pona ni basaki liste te l'air ya belaki azaki maladi ba yeba ki kaso
bela pe misusu ya kati bayeba te mpona nini basalaki liste te kosala mpe kosala cotisation eza mabe te po bakufeli mosusu moninga na bango kosala eza mabe te mais soko mpe namoni bamisusu wana oyo mosusu atie soko 900 mosusu soko atie 1000 mosusu mpe otie 1 million oui eza nango mabe te selon bozwi mais sikoyo bato bazoboma bato oyo wana bato bazoboma bato wana baota bango kwa polémique eza bamalanda ngombe na bango bamalanda oyo balandaka bango na nsima bazoya kotia songi orke donc aux personnes qui ont des gerbes de fleurs de passer pour se faire enregistrer auprès de Belinda Tuta. Tosengi na bato nyonso oyo baye na maboke na bango ya mbe bakomisa kombo epai ya Belinda Tuta oyo ya groupe Sinak oyo nyonso aye na gerbe de fleur na ye aleka epai ya Belinda azali na loboko na nga ya mwasi quelque part là Belinda soki esika azali azala atelema mpo bamona ye facilement toleka wana mpona kokomisa kombo. J'espère dans quelques minutes nous allons débuter avec la cérémonie. Nous savons tous la manière dont nous commençons notre recueillement par la marche d'honneur. Nangonga wana tokosenga na baartiste nyonso soki ozalaki ya kofanda kobanga te place na yo bakofanda yango te ayo kozonga ofanda kaka wana tokendaka biso nyonso liboso ya porte ya morgue tobimisi nzoto ya ndeko na biso corbillard cercueil liboso photo na ye ebandi liboso cadre officiel après corbillard biso baartiste tolandani wana ti tokoya kotika ye awa esika cérémonie ekosalama na ngonga na yango tokosala signe mpo tobanda cérémonie. Nous demandons également aux caméramens, à nos amis de la presse, c'est le moment ya kosala ba interview. Tango tokobanda cérémonie bosunga biso bokotika a vide bo déranger baartiste te. C'est le moment topesi bino 7 minutes bosala ba interview bosilisa tango cérémonie kobanda ordre ingela ezala vraiment. Merci. Thérèse Sobaneko, maman Thérèse Sobaneko ya matanga ya souci bantu tezaki par rapport ya ba rumeur au barbiso ba comédien to du ministère sur maman Thérèse ayaki matanga ayaki joue et pas na bango na maman Thérèse azaki moi j'étais fort mon frère. Maman Thérèse azaki déjà pas na famille na bango mais ayaki na tite de bomone deke oui figure na déjà ezaki ya kanda makase maman Thérèse ayaki donc so maman Thérèse ayaki na matanga ya souci bantu. Moi je dis c'est normal. Ayaki ko rendre ndeko na ye dernier hommage ayaki ko lela ndeko na ye rumeur wana ya Thérèse ya matanga te ezaka na biso ba comédien membre nini ya souci bantu wa tema kelo ba ke oui Thérèse ya matanga te c'est toujours nous des artistes comédiens chance que oui mais ça qui maman Thérèse a lobate parce que c'est ngam na biso ça l'émission te mais c'est que ça l'émission te po on ngana kina matoya Thérèse soka nyata internet na ko sote to kanga bisaka ba coordonner ozongi de kotonga ba considérer ozongi ni musala pour théâtre vraiment kokufa na isi mère ko mama kambunga na yiko na matoyi na wote vraiment pourtant zo maese zo baki na monde na théâtre poisson ça ba tata mitema ba hypocrite ba ça mais ba poisson ça prévenir bon mona ki un grand garçon quoi ibuto côté matasa la ba cheke oui alba ki oui azan empoisonné mon grand frère que j'aime beaucoup Charline donc a vu de l'autre côté le matin le makamba poisson ça na théâtre ba o bazo lo bango bazo ba ke poisson ezate wana ce sont des hypocrites vous comprenez makambo mabeza na kata théâtre ça bongo théâtre ça quoi monde quoi ba monde yo surtout yo pe déjà kutana lo mo ba boke lo maladi to batakio na ndinga spiritualité biso soki bi matin mais mobuluti nga ositunga batu da ba yebizuma ba yebi atiti da zuma papa veri batu ba yebi ngai très bien que oui te ngana muto rankinte
nga na muta vérité nga za le défendeur ya artiste et comédien mais vérité ce que c'est ça va ce qui vérité aux okisa bato ba supporter na tikolo mona pas si monter bato ba c'est pas la vérité vérité okisa toujours bato sauf que oui je ne cite pas dans le bandé pour nous protéger bandé pour nga parce que tant ma bezo ça na théâtre tozo protéger ngo même bandé ko ba le banil au moni ba défendre bongo pour ba on ba yibike ba sala mabe ce que to bimisa ce que ba mabe on dit na bimisa ba comprendre que oui monde na biso pi mabe ça ouais. Merci beaucoup. Bientôt là, on va laisser il y aura une équipe où ils vont voyager dans Cisac. Bon, il y a Cisac, Cisac est allé, je suis gérant de société en droit d'hôtel. Donc voilà que les parce que les artistes doivent se retrouver. Vraiment, c'est écœurant de voir qu'un artiste, après belle époque, vous remarquerez tous mes grichons devant la télé en train de commander. C'est vraiment, ça fait très mal. Il y a moyen de mobiliser vraiment l'artiste. Donc pour la déclaration souci, une fois de plus, vraiment, je ne vais pas rendre une menace plus attristée à la famille. Vraiment, on ne peut que dire il faut rendre grâce à Dieu les circonstances. Donc c'est Dieu qui connaît le temps et les circonstances. C'est ce que c'est une chose encore, je demanderai aux artistes d'essayer un peu d'être réunis. Tout le monde il n'y a pas de querelles inutiles. Comme on a beau gagner le côté de la querelle, ce n'est pas bien. Et l'homme peut beaucoup il a les aux zones peut millions on peut réfléchir ça. Donc toi tu es déterminé à éliminer tout tel boy. Donc yonde mo les ça donc il mobimo ndeto sangani à ceux qui plus de 1000 familles yom to réunir biso yom au sa famille nae bana nae donc yondo à côté comment on joue abimi aye à réparer na bato nyonso abongisa lilola nae. C'est comme si elle pressentait alors. Ah oui, abongisa pena lola komaki souci de Jésus. Akomaki souci de Jésus ayeki pena réparer ki akomaki kobenga moto nyonso kosolo. Donc souci o ngana analyse na kosala sikoyo souci aza pa nzambe po kokota comment kobima ko akomprendre ki valeur ya bomoi valeur ya pema o tozana ngo souci de Jésus aza na mabuka Jésus. Alors le souci a dit que biso yo en tant qu'artiste ko yebani leçon il te retirer. Liwa eza partout. Leçon to retirer kaka esenga na biso bato toyebi ngonga te toyebi mokolo te tobongolaka mitema tolukaka kimia na bato toluka kimia na bato totika barankine baproblème eza nango na ntina monte yekuta kotaki koma bimi akufi susu. Vous reconnaissez vraiment qu'il y a des problèmes dans le monde de la théâtre? Makasi tolingana te. Mais qu'est-ce qui est à la base de Maramona? Nayebi te wana eza mama matanga te wana eza mambo bengi te otuni ye peut-être akoza na moyen moko ko expliquer. Tolela moni un message particulier au groupe ça artiste famille biologique et famille artistique. Famille ba perdre eza nzela na biso nyonso bazwaka courage moto akufela ndako yeba passe aux familles ba na mosiko. Donc c'est la banque à base à Kamakasi. Merci. aza na particularité na ye totikala kozala so na suzi mosusu te ngai naza na particularité na ngai soki lelo nzambe abengi ngai bokotikala kozwa ngai te. Donc ça veut dire que spéculation il y en a toujours, il y en aura toujours, mais ce qui est très important ngai nazosepela na bolingo emonani lelo na bomoko emonani lelo autour ya
Liwa et Ronabiso Souzi Bantu. Et moi je pense que ça doit nous interpeller, nous les artistes. Bon, moko et continuer aux alamalam. Bon, moko tout ça on a l'air matang ezali. En tout cas, je suis tenté de dire aimons-nous vivants. Ce qui nous divise est moindre, ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise. Donc je pense que pour Nangai, c'est une grande leçon à tirer par rapport à Maramnenzo Koma. Tout l'ingana makasi aux alabomoko aux ala très bien. Merci. Alors, question pour savoir aussi. On a aussi un mémo et pas il y a président Mbosso. Voilà. Oui. Donc c'est malheureusement tout ça na politique culturelle mongoté na mbora na biso. Notre gouvernement n'a pas une politique culturelle. Le ministère ya agriculture et ezali nango ezosala musala mais le lenge penze longo banité. Ça on doit se le dire quand même. Narati les artistes doivent vivre de leurs œuvres, ba droit d'auteur na bango. Mais malheureusement na mbora na biso tozo vivre plus na matolo. Que soko boaki mutu moko boye pa na tandi olandaki na boaka ki yo ta musuba monaki mais landaki te bandela nanu. Vous voyez. Or, ce qui est politique culturelle, et que les artistes peuvent vivre de leurs œuvres, bien que morts. Hein? Au moins, on continue. Michael Jackson avant qu'on fasse comme pauvre. Mais tant qu'on fait plus riche que tant qu'on vivant. Ça veut dire que et comme ils sont plus riches. Donc ça veut dire que les artistes peuvent vivre de leurs œuvres, mais il faut une bonne politique culturelle au gouvernement. Pour politique culturelle, et vivre, et c'est ce qu'on est. Et je sais que le Parlement. Nous avons des artistes qui sont au Parlement. Bangonde ba mema mukumba parce que tant que tu as mémoire na rantino ados Dombasi Azakuna a même mukumba wana pour que bango et pas y a député ba meka ko booster yango et ba meka ko tia moi mignolo le pas ba na gouvernement. Je pense que ça sera quelque chose qui sera fait. Alors question souka témoignage nini uzana ngo pour la maman la biso Suzy Bantu. Bon témoignage il y a bien Zaliga que c'est une actrice qui a aimé son travail, qui aimait ce qu'elle faisait. Dans le témoignage, il y a ma bé en tout cas, qui était sourire, ils ont manqué. Mais ma bé pesali. Peu importe. Il va traiter sirène, ndoki, belé, n'importe quoi, koufina sida. Ah très bien. Donc on a rendu sida pesa malade, il y a bien. Mais ils ont raconté nos artistes. Non, sida coûte sida n'ango pe coûte. Donc au bigue bato belé, il y a sida va vivre que le gamuto mutu passe. Mutu rakoyo kaka mutu passe na tongo pas koufina. Donc ceux qui va traiter sirène, c'est pas mal. Ça c'est normal. Témoignage c'est ça c'est ça le grand témoignage. Parce que ça il est conflictuel, on a mon bateau. Mais c'est quoi le problème homme si ça circule les problèmes il y a liste. Tout le monde belé ba pesi ba mbongo na cotisation matanga ya Suzy Bantu. Est-ce qu'il faut qu'à liste faut pas publier les réseaux sociaux pour ba yeba kinga na pesa to kinga na pesa gité pour to que nani irse péchant la pesi 20 monsieur ba pesi ba 400 monsieur ba 500. Est-ce qu'ils sont obligés faut pas pesa ba publier au comment? Bon en tout cas bato va publier liste on a limité que ça bato va pesa cotisation. Yemongo a vu liste à mi publier. Et ça dit que bato mauvaise foi surtout bino bando sur internet pour ça la buzz bien batala au bansa au matsaba vu il faut qu'à résoudre liste ça les polémiques peshanga pesibu or cotisation tolobaki cotisation et bandé na $10 timata donc ndeko ya pesi $20 tant mieux obi ko pesa $20 mais na amour moko ko saranate okoki pe ko pesa $100 millions mais ça na bolingo te ka po ba mona ok ah dis tu vu est-ce que mon na pesa ki 100 millions donc ça veut dire je vais te ramener même dans la Bible les ana moi simoko a pesa ki palata mi balé mais Jésus a le bien abattu no so ba pesi o nde penza pesi ko lega parce que a pesa ka nyonso zalaki nango. Donc voilà. Donc ça, ils ont spéculé dans côté. Ils ont geste d'amour. C'est le geste qui compte que l'argent. Peut-être que tu pas na pour ça pesa $10 mazuka 5000. 5000 na yo wana oli ali angalbité 5000 na kufanzala mena ti ata pona cotisation matanga ya ndeko na ngai bantu. Na ranti c'est ce geste là qui compte par rapport à montant. Mais est-ce par rapport à maman la biso ndinga kufi na barando yina Teresa bazo kanate. Pourquoi rendre là entre billes no en tout cas, si on a tourné Suzy Bantu, c'est quoi est-ce que vous avez intérêt à le battre déjà. Ah, heureusement. Donc, on a eu mon tolobi. Mais tout à l'heure, YouTube déjà. Heureusement, tu as vu que nous, sur le canal YouTube, ils ont sur l'hôtel. Il y a vrai Pesali. Et il y a vrai Zamo. Il y a le Kouta et Béléga Neto autour là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous allons commencer avec la cérémonie. Nous demandons aux artistes ainsi qu'aux membres de famille biso nyonso tokita liboso ya porte ya morgue pour la marche d'honneur
mpona to accompagner ndeko na biso mwana na biso collègue na biso kolonga mok ti esika bakoexpose ye. Voilà, chers artistes, totelemi esika ofandi moto akofanda te, kaka esika wana okozonga okofanda wana ndenge moko mpe na bamembre ya famille. Tosala yango rapidement parce que nous courons derrière la montre. Totelemi, to se diriger vers